Bandeko na nga na lisolo apesa bino oyebisanga na commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Ndeko ya mobali apesi nga lisolo alobi muna basi tozobala na bapoto ou bien na tozoyemema bango na bamboka ya Afrique ti awa. En tout cas faut tosala attention. Muna nga na remetaka mwasi na nga tous les mois 800 €, nga na maboko natikalaka na 600 €. Toza na mwana moko, toza na appartement privé, donc tosalaka attention parce que toza na projet na biso, soit tozela HLM, soit plus tard toloba tosomba un peu plus loin, mais ezala moins cher comme ça pour tous les mois 800 € et comme mpe quand même ebele. Mais pour l'instant esika toza tout est proche, train mosala makambo nyonso ça va. Voilà. Mais sikoyo kala mingi te basolde eutaki eza en cours mosusu mpe basolde ezosila. Nzoka ye 800 € napesaki asalaki on basolde tozwi lettre de relance. Si azala na fungo la boîte aux lettres, te ngam nazala na fungo la boîte aux lettres parce qu'abungisaki yango. Nga natikala na moko na bombango parce que na mpona ba courrier et tout na préfaki na bomba. Mais pour recevoir deux lettres à relance na boîte à lettres. Na yebisi ndeni tozwi lettre à relance ofuti ndako te okasobi te to na fête nasalaki on bacourse nasalaki on bachat nasalaki on basolde bilamba ye alobi metalinga tan oyo ezali mbongo basolde te ezali mbongo bilamba ya bafête te ezali mbongo ndako. Hein, fallait oser langa auto solo langa mon comment on va faire pour na auto ça la course parce que toi na fête na fin de l'année na été et ça c'est pas le moment to sidiki na sidika qui tellement qui monter na kamati mbata na pesi. C'est vrai que ba pesa moi simbata te moi ça sidiki abati ko ça la scandale a bengi voisine parce que bazara très proche na voisine na zu mwana na 5 10 minutes 15 minutes 20 minutes après na comment la police ayi o bazwanga ba tchanga na garde à vue ba tchanga na prison parce que na beti moi si violent et ezali acte ya mabe devant moi na expliquer police wana et heureusement muta sauva kinga police moi zaki muindu ami balé baki midele mo kaki muindu na expliquer na l'accès ba lettre de relance moi ça sango je m'en fous na sala ki on bacha na sala ki on basolde yango e mata kinga na pesa ki mbata na reconnaître en devant policier siko yazaki moi na greffure na éviter peut-être par rapport à ma bague siko voisine témoin oculaire comme yé moi ça sona qui pas voisine azu moi na voisine ta bafundi a bengi police voisine a dit oui a bétier boyna boy na si voisine ozala quitter donc arrête de dire des bêtises siko bande ponanga muta sauvenga certes eza moi si batunier qu'est-ce qui s'est passé a betio ote a betinga tenga mona na se greffé voilà. Donc il y a un sali qui na bacha qui na garde na garde à vue te allez police a ebisinga oyo ya liboso pe ya suka topé sur avertissement ozali na droit topé obeta mwana mukolo kaka tokoyo ko beti mwana tokozwa to memi policier akei yoka mwasi omoni na bikisio sala kaka fwa na benga police na loba ke na sali faux témoignage obeta kinga ya suka meka sus ko simba na nzoto meka sus okomona oyo koyela yo abimoni sika tokomi tala mwasi nanga na bali toboti mwana abandi ko sala nga baba acte boy abandi ko mena senga ko bengisa nga ko bengela nga ba police na ba voisin ba voisine ezala ki show ba tuzo bazotala nga et pourtant naza un homme de valeur na ebisi peut-être na sali mabe mais na mérita ki acte salité yum to sali mabe le kuto senganga pardon ata naza monté o senganga pardon mais yo amplifier sous likambo yango en tout cas bandeko nanga lisolo papa apesa kinga na ebisi oza na raison oza pe na tort raison na yo oza na droit osilika mais tort no pesi moi simbata eza acte mabe moi si pe asali mabe fallait reconnaître tort na ye mais ye azo s'est justifié pour elle elle avait raison alors na relation ezalaka deux personnes sous bazo mata moko famille kita ti o msusu tonga ndeko kita akoyoka moninga bandeko na wana ebisi pe ndeko mobali babetaka pe mwasi te eza mabe. En tout cas, c'est vrai que dans les relations, ceux qui battent bazo quota, ce n'est plus une relation pour deux personnes, et comme une relation avec plusieurs personnes, ou à intervenir, ou à ça la boue, c'est dommage. Eux, ça va commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? On a les solos, je vous dis à bientôt. Merci de Kwamobal, le PC les solos. J'espère que Kimi et Koti n'a foyer n'a bino. C'est vrai que la relation, l'amour, vivre en couple, les arabes, la vague. Peut-être vous passez dans la vague. J'espère que là, calme et Koti tempête et Kei. À bientôt.